Bah il m'a quand on a mutu muso on a zo boya Koffi Olomide mais na chambre na mbwa sina ye ayoka musique ya Koffi. Tu tires la radio. On a mutu zo boya Koffi mais na chambre na ye azoka Lidor. OK. Mopo bina ba ndule na yo. Mama sepele. Mama bina. C'est comme ça, ni message via ça la concentrer abeta musique na kitoko o message na ko betela biso atika makambo ya mutu boy o fana mutu boy o politique te biso to yebele na musique vous comprenez abetela biso ndule biso ba mourir de la bonne musique ya quartier latin to bina. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te commune. Hein? Aziza ucho benga oh yaya le relié zate. Carmia benga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo car na débia moi bolo relié zate donc provision to ba maman tienne na provision na ndakute. Ne te jouez pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bobenga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Voilà, après annulation, il y a concert, il y a You Arena, à Paris. Hein, et aujourd'hui, concert, Kofi Akobet a bon concert, un méga concert. Il y a terrain à GD, bon, comment on a ambiance, la concert. Pour ça, première partie, et puis le second partie par rapport à concert, yango avec Kevin Lewy, après l'acceptation de l'image par rapport à Makamongo, à Nenge Kendela, la personne qui pense depuis Paris, hein, je vois Karine Yama, je te salue, hein, et depuis Switzerland, Laetitia, Josie, moi c'est la femme posée de Switzerland, en tout cas, on est ensemble, regardez. Nazali Bongo, na Koffi Olomide 3. Et là on est impressionné, j'ai pas compris, Koffi Olomide 3, ça veut dire quoi? Koffi Olomide 3, c'est une formule comique. Ok. Formule comique. Okay. Parce que je suis un comédien. Okay. Je fais le théâtre et le cinéma. Il y a un Koffi Olomide 3. Voilà. Voilà. Mais pourquoi pas au Bimapé na moins style na yo aux Zaka na style à Koffi Olomide 3. Pourquoi pas que ça là, il y a un style. Non, au moins tant on a un peu sa inspiration. À mes marabouts toujours dans mon tour où ça y est déjà. Parce que Koffi Olomide azali idole nanga depuis kala. OK. Na banda déjà ko rêver Koffi Olomide. OK. Donc tant na comme Koffi ndé sali ki na komi Koffi Olomide 3 pour nazara déjà choriste na église néo-apostolique. OK. Et après na ba rôle nanga tant na komi ko sala ba rôle nanga ko siksa ba tu na ba comédie na banda tu ko incarner rôle à Koffi. Vraiment, mais vraiment, mais bon, vraiment, t'as eu mon dogo, vraiment, mais côté on a vraiment soyez bien quoi. Ok. Na balé d'accord imiter Koffi. Il y a un moment où qui n'a qui Koffi Olomide 3, na bêti le 8 mars, bat bayo qui va s'appeler na aussi le. Ça fait 2 mois que Koffi Olomide a été sur un concert à la ville province de Kinshasa et puis aujourd'hui à cause de la bongo on a regard il y a ba Congomani ba Kinois impression les par rapport à concert. Non en tout cas vraiment pour nanga na obenga penalty. Pardon? Na obenga penalty. OK. Penalty par rapport à quoi? Par rapport que na mekempe kotal sa public et puis na yemoko Koffi Olomide de quoi Koffi Olomide 3 il est capable. Il est capable parce que Koffi Olomide a sa légende, a ça il y a trop.
malgré bato mingi ba imakango zana mutu muso na zoboya Koffi Olomide mais na chambre na mwasi na ye ayoka musique ya Koffi. Tu tires la radio. Omona mutu zoboya Koffi mais na chambre na ye azoka lidor. OK. Mais olingina. Ouais. Olingina yo kende. C'est qu'on lingi ngana souffrir. Mutima na yo zana maboko na yo ye. Pima toango salisa biso conciliation ya l'amour. Ngai moto balingo na ye komisa ye bwele yango ememela ngaba kuzubali yanzo tonyo zonye. Mais avec l'émission a fini mon pao. Mais na chambre na moi si na ye azoka mon pao. Donc mon pao a les double king. Vous comprenez? Donc a toujours wana pour nous sepelisa biso. Ya mo mon pao a le rôle maki. Il faut to lengela ye aza toujours. Voilà. D'abord où tu communi? Na uti na kalamu na matonge. Uti na kalamu na matonge. Olonge pena show ye avant. Yes parce que c'est mon idole. Aza le seul musicien biso ba mama totika nango. Yango na kimimbangu na ya pour na partager bolamo baninga bazui na kati ya Moamba. OK. Alors ceux qui moyen est-ce que kozongi sa biso vraiment na moi ba temps passé na banzemba Koffi bande ko sepena ngo mingi. Non, nganzemba Koffi na kozongi sa me na kozongi sa te. Na lingi na sa ka loko moko yanga moko na sala pa na Koffi. Ouais. Koffi Olomide ozale seul musicien yebi ko sepelisa ba mama. Biso ba yo to ina pema solo ya kolinga tokoma kozonga pona yo quadra koramani ye. Mo pa betela biso musique ye. Ba mama ba yo kanzo tue. Yemela biso ma bandule na yo. Yo ndingisa kabiso. Ba mama yo bakima pe ba lula masolo ya kolinga tokoma kozonga pona yo quadra koramani ye. Papa yembela biso bandule. Mo pa ya mama nzembo na yo. Mama sepele. Biso tubina. Yes. Mon papa aza idol nanga. Na salaka nzembo ya Papa Wemba. Clip na ye na lela Papa Wemba. Na ba mama na yela bango. Pardon mama. Mon papa benganga to sala yango na ba Congo. Mais dans son salon, ça les biso bien dans son. Oui, ngana moi ça danse tala kabiso ba mongo to le loket. Mapa bina bandule na yo. Mama sepele. Mama bina. Voilà, merci beaucoup, merci. Bino Mambo salanga. Bino batutu na kota ba Koffi na ba Koffi pe Koffi. Ouais, ngabe Koffi mi balé. Koffi liboso ye azoya donc nga Koffi mi balé donc toze ya na mutema moko ya kosepela banini. Kuna za Koffi Olomide yo Koffi nani? Nga Koffi simple. Yo Koffi simple. Nga Koffi donc Koffi mi balé. Donc tellement Koffi sala mwamba bien on sepela kombo na. Ouais, taka to ya to longwe bandako donc to ko taka vie. Taka donc vie toze la eta aya na jeda abeta concert na jeda donc plaisir à trop quoi. Plaisir à trop. Nzembo nyoze la Koffi mbelo. Nga na c'est la kaka donc ayembela nga ta o ba nzembo betina na Gaz Fabulous. Mekana. Donc mukolombo ngwaye donc meka ko yo Koffi meka ko yemba. To c'est la yemo yo yemba na. Tembo mbo nga eza donc na moi problème à voir banini. Te ka ne sala bon. Te ko yemba pe na moi problème. Mais to c'est la yemo oya. Aya yembela biso ngo talaka to c'est la donc OK. Plaisir à toi quoi. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Voilà, alors nous continuons Kevin le nous continuons to cause papa Mbote. Mbote ndeko. Voilà, moi nga kombo Enoch Binte kombo nani? Nga Yannick Sam. Yannick Sam. Voilà, impression na ezali ni par rapport ya concert lelo. Impression na ngezaka ke talaka ba ikoana to yokaki. To na besoin mo mo pa aya to mone en live abetela biso ndule. Ouais. Nze banzembo ebele tini. Ndeti na ifrakata. Shana ngela ka babu. Na faire beta Shana ngeza la inshallah donc on a pena fanatique numéro 1 ya quartier latin. Orchestre oyo Koffi Olomide aza premier africain au Beta Bercy. OK, ouais. Conseil car na pesa ve le quoi peut occasion na bino ba pandisango yango emonani na lancer ka mbala moko ni message yango. Via ça la concentrer abeta musique na kitoko o mesana ko betela biso. Atika makambo ya mutu boye ofana mutu boye o politique te biso to yebele na musique
Vous comprenez? Abete la biso ndule, biso ba mourir de la bonne musique à quartier latin, Tobine. Merci beaucoup. Ah. Super, c'est peine.
La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres.
contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostel Match.